Fachi pour una makambo tambola normal. Il faut aboma alliance Yena Kabila FCC. Yami Balé. Ba pacte ba signa qui fait koufa. On poursuit l'élection. Moi la séquelle de père lui il est bien moi. Moi tant que prophète du peuple n'a qu'à poursuivre à niveau national et international. Là comme ça va se faire monsieur mon nana qui médecin traitant ya Tshisekedi le peuple. C'est lui. C'est Ilunga. Ndenge comme ministre de la santé. Après oui monsieur Kalabi, ndenge Tshisekedi qui a ça la zonga boka tanga mabo. Aki akufi. Plan ya salama kiwa. Mbote na balandia tindika télévision, merci na fidélité na bino, merci pe na confiance ndenge bopona bosala choix ya ko s'abonner na kati tindika ya kolanda biso sala biso vraiment plaisir. Merci na tata Nzambe ye mopesi na souffle de vie, apesi biso sur opportunité ya rozali sous liboso ya ba télévision na bino sala biso vraiment bien. Merci na Rifin qui sombe Papi Kelly, merci na Malila de London les champions sponsor officiel, merci na Lucas Taya Jésus sponsor tous abongo pe na prophète Ngefa yende invité na nga lelo et ça vraiment moi mikolo belé et ça vraiment mikolo belé lelo lisusu na ya mbeli bino ye poto beta masolo ya mboka to beta masolo ya Congo mboka na biso. Bonjour prophète. Bonjour maman Nzambe ya pambola yo to bana lo sambo parce que lo sambo Nzambe moto sali yango prier sans cesse. Nzambe na tiki émission na boko na yo Atiki Balania son maboko na yo, Atiki République démocratique du Congo son maboko na yo, Kolo Osunga Obatela, Tiki Tutokoloba utase na par na yo, na komona sumasia amen. To pesi mbote na ndeko Aimé Kana japonais na kati na Suisse na Zurich, pe na mwasi na japonaise maman Nzambe pambola yo. To pesi mbote susu na Gilbert Mwako papa social ozo sunga bana ya Congo na motema moko na bolingo na mboka Lausanne kola pambola yo na Papi Ngefa osala biloko te tambola nyonso nkolo apambola bango apambola bino lokuma sandolezo ngepe bo continuer misala malamu. Dieu vous bénira. Voilà, cher internaute, nga pena pesi mbote na Suisse kuna na Lausanne Anya Muzodi mwana poto solo mbote na place oza prophète Ngefa bonne santé d'abord. Bon santé zali kaka ndengo ebi Congo ezoleka même japonais emetana atuna kinga yango na bi typhoïde na Ebola ezali mais kolo akosunga mais situation penda ezoko changer na République démocratique du Congo. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Soit il changer doit bien changer. Soit il changer les choses ne marchent pas. Prophète Ngefa olobi eloko ezo changer na mboka te mais tozomona bilembo tozomona changement na pouvoir ya Fachi tozomona programme d'urgence na ya 100 jours tozomona misala ezo salama banzela ezo salama tozomona bafulu bazolongola bafulu na banzela babisi ezoya makambo ebele ba logements sociaux ezoya yangwana eza déjà 30 maisons et qui déjà ba redéposer en soki na maluku soki wapi pona bana mboka ba bénéficier nango yozolo balisusu mambo ezo marcher bien. Mama soko zolo babo zoko ennemi ya Congo. Soko zolo babio nini social ezoya 30 maisons c'est 35 millions d'habitants, c'est la 30 maisons et puis motavana la question donc c'est la maluku na zamba. Est-ce que ça na capitale peut-être placé à vie de redéposer en ezate ba ki otchang peut-être na maluku na nsele ba mikonga ba place ezale belé ba ko tia kati na yango on est dans le peuple congolais. Maman oyebi Fachi dans une année 2 à 3 ans à Rossel côté 5 côté parce que Kabila ça qui 19 ans de pouvoir à ce que la pancarte c'est le même pouvoir, ils ont continué. Prophète Ngefa na ba mois quand même Fachi na kokisi pas même une année na ba mois quand même tozo mona mois bilembo wana Kabila sala ki 18 ans to mona ki ba logements sociaux. Maman Oliva tongaki na ngambo ya aéroport moi mandaka maman Oliva et sur les réseaux sociaux ba logement sociaux ba tongi e beleza ali awa ko bisabiso loko nini population est bénéficiaire ki nango eloko te ba bénéficiaire bango na bango soka lingi akabi soka lingi ta pesa te eza pona bango na bango richesse ba Congo komo ya bango soko bi Fachi azuno makoki wana te Fachi pour na makambo tambola normal
il faut aboma alliance Yena Kabila FCC. Yami Balé, ba pacte ba signa qui fait Koufa. Yami Sato peuple d'abord, c'est Kabila d'abord. Ce Kabila qui est le chef de l'État de la République démocratique du Congo pour la fâché. Pourquoi Gotika qui fait blesser Boé? Kabila tant que 19 ans de pouvoir pour ma de PCT. Kokanga bangote n'a pas parlé na bolokoti. Kobeti le lona na bimite zaka na prison. Na prison ba te belé ba jekoko ba mona biloko. Ba zuma mondumbo na bango. Jekoko bimaka ni makila mondumbo. Bon ndenge ni motu ndenge wana rosala alliance na ye. Parce que rosala alliance na diable a kolia yo. Ozomona ele ozoboma Congo ngwana. Parce que vérité zate. Au moins kuta sa alliance na bato ya oyo ya faul babenga bango batongoni bato ya lamuka qui a sa alliance na bango toyebi pouvoir oyo sanguinaire pouvoir ya basase pouvoir ya maltraiter bato pesa ko tuka maltraiter bato comment ba soki bango bazwaki te ya solo soki fachi azwaki ya solo comment akoyi kondima kosala na bato oyo peuple kondima bango te peuple na rancune bango osangana bango est-ce que makamala ko peuple fandi qui mettant peuple fandi qui mese ki bazan d'accord na alliance wana ndenge ba sangani non peuple congolais azandenge wana azoko peuple tunisien te azoko peuple marocain te azoko peuple burkinabé te bazane ba peuple bitumbe na côté ya Chine kuna Corée yango na bité to nani na Xinjiang to nani na bité bazape ko bango te peuple lâche biloko so bandima ba kondima to tinda bango na makasi ata bazo nyokola bango bazo bomba bango bazo sala nyonso bazaka d'accord to ndimi passe to na passe parce que eloko moko gouvernement fachi na pouvoir fachi et ko sala eloko te dès que azana Kabila fachi na motema malamu il peut faire quelque chose parce que yé moko azako opposant alekaki na mpiaka pe alekaki na souffrance amonaki ba katombe nyonso esalemaki na mboka oyo maman amonaki yango mais soki amonaki yango solo il faut mon intérêt à peuple mais le temps Kabila dans na mokato akwene manjangi akwene pe na benga ibora siko akosala nini e kosala ba misala balabala Moïse Katumbi tongaki Lubumbashi il était gouverneur il a tongaki Lubumbashi soki na ba Congo mbashi atsali ba béton goudron te ba béton na ba Congo Fachazo sela biso ba béton. Osoka ba béton Ozomona ezaka ville kuta province Kinshasa yo même gouverneur na gouvernement provincial ba kiko sala ba biloko wana. Ezai gouverneur ba fachité. Fachi fasa biloko ya minene na mboka ya tonga ba lokola par exemple ba université donc la 3 universités. Lubumbashi Kisangani na Kinshasa. Tanga université muso ya muneno ba tongi à part motato pour ya tonga mais ezai privé. Mais ba tonga ba université à l'état. Hôpital de Ngaliem. Na clinique universitaire maman et moi hôpital Kanasi atonga ba chiachi cinquantenaire pesa l'état prophète ngeta atongi yango ezaki bila mutatika ki atonga ezaki nango chantier ye mutaye ache moi couleur abo chantier ezaki école wana ezaki ya médical sciences infirmière si mabasi ya basoda bazanga bandako bakoti wana Kabila pe atongaki nango te tolingi ba chiachi hôpital général minene wana banda ba belge batika 60 ans, 59 ans depuis l'indépendance. Et là, comme on a dit, on a mon immeuble, mon nene, Dubaï est tombé na kati ya mer, na désert. Tant que la ville ni na mboko le ki Dubaï na kitoko. Na monde mo bimba Dubaï, neta si na Dubaï te. Na ba Corée, na ba Japon, ba Chine na Dubaï te. Et tombé na mer, puis na pays désertique. Désert, na mer, ta la Dubaï. Ba konjo ba mitema mabe. Ils cherchent les intérêts. Non intérêt à peuple congolais. Ce que peut-être peuple congolais, to kozanamo potu na pelengendu na poloso ndengo tozozana ote. Mawa pe mawana mawa. Prophète Ngefa gouvernement depuis to bando zelango lokola bana classe ko ba présenter examen d'état bazoze ya ba résultat ekobima lelo ekobima lobi 65 ministres na ba vice ministres aux assure vraiment na taille à gouvernement na facha ko réussir mandat nae. Mais Fachi bino maka gouvernement président de la République azalaka fort soit dans la majorité parlementaire pe azali na majorité sénatoriale ndi azali fort parce que le gouvernement autorité budgétaire en mboka ezaka parlement
makambo nyonso ya budget to voter budget ezaka na parlement so i parlement wana Kabila zo mema yango Sénat Kabila zo mema yango Félix Tshisekedi so ala sous ordre na été oya lobi asale mate ko sima ndenge nini et obso bi peke télé il peke minimo il peke télé yango to bobo bitia mboko ko futa combien et puis bango ba kolinga yango te qui balobi ke ba salaire moko na ba fonctionnaire à l'état na ba enseignant na ba professeur ya ba université ba bandozo ba $1000 donc bo toka moitié ke baza 65 ba zo ba salaire moko ya normal les anango ya belé tendeke ba misana ba député kuna $14,000 yani kaka na kutombola na kukitisa na kufanya na mukamate na kumubambe 14,000 na sikola ba ministre kuto basosa kumubambe pendane bato bamba biso na kumubambe to na chiluba na ebite ba nini na ngabela mo luba te na ebite na mukamati na mushushe na kumubambe na député ndene basala na ensemble te kaka bango baza 14,000 yo ministre azo $1,000 yo ndi banga solo ministre aussi de $1,000 bazoko sabino boko se ba congolais te wapi ozomona ala pouvoir yango ezali Kabila na 46 ministère bango bana 23 bakabola bango na cash na ISC na société civile mais et puis ba ministère bango bazu yango ni ba défense ba finance bi ministre makasi Kabila azu yango mais nana zo diriger mboka oui parce que on bozo ko gouvernement ko sala nini mboka tambola kana na parlement des chambres haute na basse nde ba décider ka makambo nyonso ko futa bato mbongo ba adopter na ko pesa exemple Kabila lobaki na gouvernement eleki ya yabi boti accord ya mbundi enseignant soudan sur $250 elekaki parlement boyaki elekaki te bazonga $50 na $40 tena lelo Kabila mo pouvoir yo ezaki ya ye mais oya yete Tshisekedi ndazawana ela ko nekolo de malamu wana mopoto na mopoto prophète Ngefa mokonzi mboka fachi a prometaki enseignement primaire is gratuit donc bana classe o ya mike ya primaire ba otanga ofele 2019-2020 est-ce que ozo lik a été que septembre à tozo kende vers septembre rentrée scolaire bana na biso ba otanga ofele maman je jure devant Dieu devant les hommes les anges de l'internet discours oyo omoni Naum chapitre 2 verset 14. Il faut nzambe apesa bango mitema ya sika. Mayele ya sika, bolingo ya sika. Soki ezate ezali pasi. Parce que enseignement gratuitement yo e banda na Kabila ti. Banda kala application na ngwetika la koza. Solga wana enseignement gratuitement, enseignement solga wana banda Kabila lelo te application ça le makate. Mais lelo Kabila azali banda. Mais batone bazo gouverner yo ndimi so kei budget wana bakozwa mbongo ape contre l'Assemblée nationale na Sénat bakodopter yango je ne crois pas discours ya kala Kabila dirigeait ça avec son FCC wana otobengi yango PPD il faisait ce qu'il voulait azali mbongo ninga ya teka ba métier premier na ba katumbi ninga balingaki biloko yoso mais ba appliquer yango te keo Tshisekedi azana mokato wabengi ba ko ine manjange. Et ça passe mingi, je ne crois pas que ça le matin. Et ça va dire. Il y a zone du matin qui est en septembre, bana batango fait le zone du matin. Maman n'a pas bana batango en école primaire. Bani na première année gratuitement tia comme la 6e. Rien gratuitement aux arrêtés. Je ne crois pas parce que autorité budgétaire à Mboka. Pour na batanga gratuitement, il faut foutre enseignant $500,000, 500,000 francs. Il faut ba rien salaire na bango, ba foutre bango pour ba enseignant ba école et tout ça ba parents. Si on mbongo ba futi la bango ba kozwa mbongo tu batina ba poche na bango ba millionnaire ba dondwaka ba tondaka ba vandaka na sengo peuple zo sukuva na misère nzambe otuna bango te nzambe asali ko na se ata mokolo otuna bango te menga ebisio balala ka kimia te Proverbe 28 verset 1 motomabe akima ka yemo ata ba bengani ete ju mosusu ata banjelo nzambe ba ko bengana bango na bandako na bango esiko bazali ata peuple ko kite. Voilà, chers internautes, tozo solana prophète Ngefa tozo koba malembe na mituna na biso pona émission alelo prophète Ngefa tomoni na beni kuna ba rebelle ba FDC wana o ya ba rebelle wana bazo continuer massacre ko boma ba habitants ya beni kuna ba jeunes ya kuna ba se mobiliser bazo sala formation pour ba se prendre en charge ba ko bunda ko défendre mabele na bango ko bunda na ba rebelle wana okoloba nini po tozo mona gouvernement silence radio silence radio pe silence otobengango mopotu
pe silence yango isolo bi yango oto bengi yango ya kara ivera mpeleda hein OK na français minini ko perdre ka ko perdre mais biso ba mongo na bato benga ni mpeleda ozomona article 63 ya Constitution République lobi boy au cas il y a agression intérieure ou externe ou intérieure, tous les Congolais ont le droit de se défendre. Et tous les Congolais ont le droit d'entrer dans l'armée pour défendre l'intérêt territorial. C'est la Constitution, article 63 de la Constitution. Mais ce qui va voir que bazoboma adef na nuana na banani na luana bazana banani bazaba ba Rwandais ou bien ba Congolais. Rwandais. Inor tozana bango kutu te adef na nu ba Rwandais na Bugande. Ba mboka na bango bazotika yango calme ba Congolais ko kata bango ba mitu ko passo ba. Il est inacceptable. Quelle sorte de pays, quelle sorte de gouvernement. Pays ezali tona 10 000 généraux ezaka République démocratique du Congo. Hein? Sauf que les États-Unis m'ont 5 généraux pam. OK, la France m'a 4 pam. Na 10 000 généraux ba gagner Tumbata mon côté. Pourquoi les Sangisa Tant article 64 63 il y a constitution et permettre les biso bana wana na ndimi bango babunda et bravo na bravo ba guerrier mai parce que territoire ya Congo et ko kabola kate ba kamata ba congolais ndeko Rubero a commis chef coutumier ndeko Rubero depuis quand grand frère Rubero. Est-ce que lui est congolais d'origine? Chef coutumier ne mabele ya mboka na bango ya bakoko na bango ya makambo na bango. Lui n'est pas congolais, il n'est pas quoi. Azape motamboka oyote. Comment reprendre mboka comme chef coutumier? Et puis bazo ba autochtone pour bango ba remplacer bango soit disant ba tuti. Ba tuti congolaise bazalaka te. Tozana ba luba tozana bangwandi na bangwaka tozana na bato ya mbongo ebele bakakuna na Kivu comme na bandande tozana ba tuti wana ba tuti wa ça vient du Rwanda Burundi Uganda bazate lelo ba tuti wana ba ya koluka ba zo Afrique centrale ba tonda côté wana nyoso ba zo terrain non ils allaient inacceptable nzambe akotika te toko défendre article 63 ya Constitution ya République et lobi yango na biso ba pasteur na ba peuple na banani toko défendre toko kende parce que Kabila le père attend un mètre à Congo pauvre et ko kende na na teka Congo qui est derrière ba congolais génocide ba bomaka ba congolais tango ba bomaka bango ba bandaka génocide biso to la kate Kagame na bombi abarimana président burundais génocide bandi wala pas de pouvoir na yi à part ni ba congolais oyo na kati yo balelo ba sibi oyo bazoboma bango venger sango ba congolais basalaki ni hein génocide de bandaki ba congolais bandaki nango lelo ba congolais ba sibiri yango ba massacre ko boma ko kata ba kingo oyo na mona ba chinois bali ya bato na bango bali ya bato hein chinois azoli ya bato boyi motale bato na bango bazoli ya bato donc ba cannibale hein to kondima yango soute parce que ceux qui congolais moko kufi to bibale ezali congolais nyo sa république ba kufi. Hein? Et puis tu vas défendre un mot, tu vas tirer sur le jour où génocide ça n'est pas Congo pe abiso oyo, on va comme Congo na biso, ton mémoire avec Kagame, coucou de l'eau à mémoire kayambo, pona bandera sarembongo un génocidaire, hein, oizo bomba, peuple na mboka boss. Comment Kagame na ni pauvre. Kagame laisse coucou de l'eau. On dit ça coucou de l'eau, coucou d'endo, dans ce magoro pas, il y a autre mais comme émergent pour la nuit. Na ba richesse, na ba guerre injuste, au bas ça na Congo pour récupérer ma tiens premier na biso. Azotonga ba ezota awa ba guerre yango ba kusu na biso. Or que Rwanda a donné accès à mer. Pays dans la carte ya nini. Pour na zo abilo il faut na Kenya. Ou bien la carte ya Mozambique. Il faut au moins 1500 km pour contenir les quotas. Mais biso on a accès à mer, maintenant du bombe. Na ba richesse na biso de Tomini. Hein? Talambo va mon Rwanda. Attends accès à mer. Hein? Attends carte pays ya forêt. Hein? Attends accès à mer le comme pays émergent pour la guerre injuste. Matière première avec un pays faible. Comme un pays faible qui n'a pas l'armée. Armée va pour défendre Batuna Bango. Na territoire national il n'y en a pas. Armée Mobutu va rendre Bameka Kiam. D'espère Mobutu va rendre Bameka Kiam. Hein? Alors les locaux Mobutu accueillent. À quel makamona hein? Obino frère Mobutu. Qu'est-ce que vous avez fait de Mobutu?
hein mboka ba défendre na Brazzaville ba bomba congolais personne qui en parle donc la négociation ba boli mbi qu'on a bino bazo bomba bango et la négociation état là République démocratique du Kenya parce que il y a des pays faibles état faible là on va Rwanda na mbongo hein Uganda na mbongo hein là Rwanda ma première exportateur à coton or que ata litanga ya coton mo na mboka na ite coton ezote na Congo ezoke lekuna mboka lokola Uganda la première exportateur ya or hein ya or na diamant hein ya or na mboka na ye hein or que or euta na Beni na Butembo na mboka na biso mboka lokola Brazzaville a mettre première exportateur ya diamant hein Brazzaville na mboka ya diamant et euta Kasai euta Équateur bango mais biso to na place wa tango nini hein bozo futa ba douanier bien bata déjà bozo futa parce que bozo na bien attaque moni muto muto na chasse ba pesi zo $5,000 allez c'est muto ça to kende na ngo akudi diamant matériel zo 10,000 azana ndako soma ndako na passe allez que c'est yango tala ndenge bakomi social makambo nyonso ya mboka ekufi Tshisekedi ya kanisa te na alliance azana yango Kabila peut accepter eloko ya chouaki à faire réussir ezali impossible faut dire la vérité. Non, Ebola depuis mon Afrique centrale, l'Afrique de respect. Mais docteur Muyembe a au Canada. Il faut honorer le docteur Wana. Ce n'est pas pour le Congo. Parce que même il y a 4 personnes qui ont un bango babiki. Hein? Et c'est honneur et mboka Congo. Mais bah étouffé. Et quoi il va le faire? Ouais, bien évidemment, qu'il y a un match qui va gagner. Film. Mais 20 films, le docteur a fait si yango. Mais comme il y a des Congolais. Mais il y a moko. Attendez, ma solution maintenant, une solution la recherche, c'est bien docteur Wana, hein, oh, il y a innervé, qui s'y est là, et Zoami. Parce que 4 personnes, au Bakangaki Bango, après ce Bango, vaccin Bango, traitement expérimenté, pas bimi à Jom Bango, pas de communauté. C'est pourquoi pas tant que les bandits, tant que docteur et ministre ya santé tant a déclaré que Ebola ça na Congo précisément comment côté ba est pourquoi pas mbala moko ba dense avec docteur Muyembe non Muyembe non avec sa recherche bon bimi après ministre a démissionné Zumbongo akei Muyembe asali yango pa on est à Congo pour mbongo pour ministre akamadi mbongo na boli et puis ba koli atela bolo a dû aboli colis alors on sous aboli avoir que ma femme s'est démissionné c'est ce qu'il a fait ngana on poursuit le médecin moi la séquelle de père lui il a bien moi tant que prophète du peuple n'a qu'à poursuivre à niveau national et international là comme ça va se faire monsieur mon nana qui médecin traitant ya séquelle de peuple c'est lui c'est Ilunga ndenge comme ministre de la santé. Après, oui, M. Kalabi, ça va donc avoir katanga mabo. Aki akufi. Plan ya salama kiwa. Alors na moi c'est Mundele. Moi c'est Mundele à se prendre pour na nini. Na acte nini docteur Masalaki. Hein, les choses cachées sur internet devant le 29 verset 29, il est c'est vrai. Hein? On demande à mon mutu ka mboka za ka moi pour poursuivre ezate. Ba dossier ka batoka pa tse fois la ndela ba justice, ba ba poto. Toye ba mort na ye. Et le kiwapi, il est là parce qu'il y a mon FCC, mon Tobayokani, donc ça est là comme côté. Autrement, dans les logs docteur, ça m'a calé, ma recherche n'a eu, m'indemne pas ça de recherche, m'indemne pas ça vaccin, la banque expérimentale, ça de recherche. Mais na qui si pendant à jouer kiss, il arrive vaccin, mais qui si, mon tabelle est bon, la bika, il est docteur Moyembe, hein, docteur Bago fait ça, bah titre honorifique, hein, sur la confiné, bon juillet, bon tiens, bah titre na bien, pamba wana, c'est le moment, bon honoré. Na miso nation pe na miso ya mokili mobimba tala ba congolais bala bina ba kiya mayele po eloko na mindele ba koki yango te mais tala moyindo congolais asali ya ba mbonga mopotu mboka perengendu mboka ni fobo mboka ipake tele
ya Moboleya, Nanya Kolobela docteur wa. Mais il est simple comme l'eau à boire. Je l'ai vu moi. Hein? Il est simple. Faire le mal de qui c'est beau. Aza capable de faire de qui c'est sida. Hein? Pour Ebola blague était Ebola qui c'était. Aza capable. Soit ça il va rechercher. Aza qui ça. Nana va financer. Nana va financer. Kaba miibi oyo batie ministre Songo bakamate. Na monta côté ministre santé des professeurs voilà. Côté ministre santé. Aza ministre santé mais aza va rechercher laboratoire makasi. Hein? Pour abimisa biloko comme tout le monde en vote. Mais eko kenete na pamba pour être mboka oyo ya milimo ya ngotoko. Eza mawa. Ata bafuti ete mais eza futa ye. Biloko salama. Voilà sur internet comme merci la suka message la PSP bolingo mosali sali to cham ko na boko na Nzambe kaka na bato oyo ele on sali mato Congolais de la gouvernement ko mosali ya binoni e ko zoya ko sali ya binoni la zone so boye ba gouvernement bimi bato bakambaka mboka ezaka parlement sénat gouvernement na ba cour tribunal de Kabila FCC to kena sénat ya Kabila to kena parlement ya Kabila to kena na gouvernement 40 ministres ya Kabila Kabila za wana samu sana na ye c'est ce que dit peuple asi mana ye mais bon alliance peuple côté la yo dès que bon alliance on te peuple côté la yo te suka okende titi au exemple ya Sisi c'est qui ministre ya défense maréchal ya président wana musulman wana ya Égypte oya kufu na bolo. Et là, on est le gars qui s'est un petit coup d'état, il va en Afrique, c'est comme ça, si tu as comme le maréchal des maréchals, il y a un gars d'Égypte. Bateau, on continue dans le bango, on a plein de matin dans le chef de l'État. Puis c'est au Lingio, on a le peuple d'abord, le peuple d'abord, c'est Kabila d'abord. Alors, il faut dire peuple pour la Kabila, il y a un intérêt égoïste. Papa Zonga Nani. Papa Nayo, tu sais qu'il y a un bon côté à Koufi, pour le peuple d'abord. Yo kozaki de peuple d'abord et là on est zoko sayo hein yo capé oyeba ko ma base oya bino ko na réunion na Genval base yango etelemi na parlement boma yango mokoko ba sisi ko buka na mino tu esili na okataka ba ko mokoko le bisaka baza mela ba whisky mutu na nga petit na nga baza mela ba champagne yo kaka ko kataka ba ko to tala ko bani saka yo ko buko mino se sili na maboko petit na nga parce que batuana bazali na loko mo bazosala mpona ntina posa ya mboka mais ata agangi bango deja basameli ndobo na bango na bakosala kati yango peuple d'abord tozomona peuple d'abord te akata alliance aboma ndenge akoyaki ya Javan na Kenya otala mboka oyo tokotiola maboko elongo na Nzambe okende mais soki alliance oyo ezokontinue kaka biso majorité nanga na mona na mokili bato sa 19 ans de pouvoir baéchouer na nyonso avec le kangama na mokato et pas ya Tshisekedi to ya zwaki yango biso to zai bato majorité gouvernement ko 19 ans 21 ans to Kabila bo sala côté peuple trouvé te botongela ko mokote mais ndena alliance bo sala ngo ya 5 ans botonga moko Kongo ezama wato na suki na mawa na kolela na bo na pays na ngai oyo na komona yango ezokende na effondrement parce que minyembo na côté qui va nous programmer quoi république mosusu mais ko simbate parce que article 63 il y a conseil de la république lobby sans que simbité parce que tu dis ça biso so ba militaire to défendre territoire national article 63 il y a constitution de la république et lobby en moi et puis nzambe pa lobby na carte na mokanda na Romains chapitre 12 verset 14-17 à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur par le résister au diable il faut être loin de vous bandoki batondebe l'homme lobi bandoki basilité bazai belé pour la Congo et Rosimu kende akufi alobi le peuple gagne toujours peuple ko gagner il y a 99 jours dans moi pour comment peuple nzambe longo na peuple tokeli na pesi mbote na ngai pour la kosukisa ça va un problème le pango comme justice mo total cette état de droit nani pour lukangai on peut numéro 1 poto sunga nous sommes pont ba avocat ya so ba avocat ba comment tekela ba pango ba avocat ba côté escroquerie avant de soulever ba na ministre de la justice escroc
bakena ba juge ba escroc bazongi na ba nini ba peut-être quoi si quoi sikoyo bazongi bango moko lisusu na bavocat ne bakoma makambo avocat aleki même ministre de la justice aleki même procureur général de la république aleki même magistrat bavocat ozomona bakomi koteka même balopango ya bato mbala nsima mama okoya na émission tokodénoncer bango et puis Tshisekedi ye moko azali chef ya institution de la république ameka okanga bango pour te mettre fin na likambo. Alors mbote na mama na ngala papa na ngala na Genève est-ce que bazali na pambola bino papinge fa grand prêtre na Zurich petit talaka kama kamone zoleka obosanga grand frère na yote ozotindele bamwa biloko banini ma propre ezala bien kola pambola yo tobone batapoto balakaka bapesaka te babotika baescroquerie wa toboyi yango mabe ok okopesa moto précision bosalaka te papa bakosaka te basali na nzambe te oya bino lokuta eleki yango basi bakomi koboya bino parce que bagigole en fait bango nyonso te nde baza bato ya lokuta ya lokuta baza ya solo mpe baza 80% baza baesprit bagigolo wana bakolaka yo asila bino nde bokosaka bosalaka boye nzambe alingi bato lokuta te na bamoni bango lokuta eleka bango basi ya Kinshasa mwaza moto maluka boya batapoto batula lokuta eleka pelengendu na pelengendu na nazo biso soya mwasi te parisien akomi atane basere akase bazolenga lelo parisien akomi bapesaka bango loko te bapesaka bango nini ka parfait ya pamba kapesaka parfait awali ade parfait sikotaka basi ya Kinshasa batime parfait habite tolanda bata maluku na seleke batapoto mawa tro bo changer eza bien te bo changer ba diaspora eza bien te nyonso te mais 90% ba na nzela wana yango ba divorce ça maka mikolo nyonso parce que ba la poto ba mabe ba escroc eza malamu te eza bien te et beaucoup ko c'était ba sai na nzambe masai na nzambe ko kosa bango kuta ina bango ba kosi ongo zolo babona kanda nyonso 80 fois te nazo ba nena kuta mais bango mikosaka nde bango moko na bango moko ngana za moto ya nzambe ata okosi ngai nzambe akolesa nga nzambe akolatisa ngai akopesa ngai soulier bango kovoyage nga mpo nazo défendre cause moko normal mais conseil napesi bango batika lokuta na bapromese mpo basi nyonso na Kinshasa baboya bango nakaloza parfait parfait yango basaka ni batie ma masuba na sopa to babino bakomoza parfait parfait yango bango so atie yo solo masuba ezobima wana mawazi basi baboya bino papa kola pambola yo napesi mbote na aime Tanya na kati na Suisse na Zurich nzamba pambola na mama japonaise mwete ya wabenga ngo lembo oya aime Tanya kola pambola yo e napesi mbote lisusu na bienvenue balongandi na kati ya Marseille musuma sanga likro ya grave likro ya maboko makazi koleka même mokongo bienvenue yo chendaka te to komi na poto yango oyebina tomato ya ntie sao obandika kati na poto changer 9 conteneur kotika yango na okule mboka na yo Cameroun mboka na yo okotika yango sa kombina Cameroun mboka na yo zongisa biloko awa kola kopambola edi mayele kola pambola yo bandeko nyonso bazolanda biso tokopesa bambote na bato oyo basalaka mpe biso mpo tozala eza na moto nyonso te opesa lupemba ya pamba te parce que akocontribue ata na megao te oyebi koyawa nakoyebisa okuti nga na rien patron apesa mbongo te oyi papa azwata $10,000 yango oyo otia na essence okuti ngai camion na nga eza na pai bazobongisa na mawa na yo obi papa azwata $10 oyo babongisela mutuka wana nzambe pambola yo bosiko soko za nango te olobisi ngaka pamba yako mwasi ozuye ye moko futi hotel obete makembese si mabete makembese futi eloko te sikoyo aya futi mbongo osaini osali eloko te moza perte nga karai vela mpeleda oyo olobisi nga simango prophète John a tout des risques ya mort Rosi akufa bosala Rosi nini bobosala mwasi na ye bobosala bana na bosala ndeko na bango papa Rosi akufa na susi bosali nini bino bosala kabo il faut vous dire la vérité te la vérité ozoka bamburiye mo bozo bamburiye bato pamba alobaka la vérité lelo so bakanginga na ko beta film bakante dana nazawa kimbuta tikelinga wa 38 dibumunene bo typhoid soko betika bu okakuna kati ya so la kana toilette kuna mawa trop omoni webi nzambe na kobika parce que bato ko la baremi vum bazali na poto na Suisse wana bakoyi koya ko sala salibirito esila bande ko so bana balemai bazo sala misala oyo po bo peto ekota na mboka
Bobo misi batonyoso. Ata docteur nga olemba ko misi bakisite. Abimiso ebola. Sikoyo o mosusu bina diarrhée ko ya peno ya mayo ka te ko sala boni. Docteur nga olemba te. Pour source nga la salité. Docteur nga olemba. Alors ce qui environnement la propreté. Ba malade ko côté la biso ebele. Ta siko nazo loba, nazo respirer, terrasse yango solo nyoso. Di bume bane ko fume solo nga na ko sala ndenge nini. Makamboy, toningi siko batole ba ya po ba bongisa mboka ata na nzala na biso to mo pepo ya bien ko sunga biso nzambe apambola bango oyo ningi ko sunga ngai ozana problème spirituel naturel to likambo songo ozana yango ezotungisa yo naturel yango tozango naturel yango ebola na basolote yo to ka solote tala papa la ngai yawa yo ka biso a vienge fa 6 grave aina Kinshasa na mona avandaki wapi na oredise lokola poto soka zobima na mona père kakabo papa nini abi solo abenga Jeff papa nini nazoko kate tala moto abotami congolais après bon ça la 25 ans na poto azoko quand même ko pema o kisasate soki père botanga ya akata hôpital na poto nzambe abikisi mais biso to pema mikolo nyonso wabenga bombe akaida atomique oyo kaka mi pepo ya mabeza lia oya so kele kyoka fuau o melina zona na miso o bimisa boka bimisa miso be fuau beto obika ndenge nini oyebi yango seko oyebi yango ko la pambola ko zwa ngai na 00243 89 610 49 41 pour que vous ayez sur 00 243 89 81 877 26 78 peu privé d'angai 00 243 99 42 937 maman pour la souga pour symbole de Jésus Christ pe na apôtre Elias na bande ko tuba apôtre Kevin na carte na braza est-ce qu'on dit maman tout ngai John Ngefa on a bimisaka ba makambo ebele na zanga ordinateur na ngai kufi pour la routine d'abord émission bango bazwa personne qui réagit mais Didi akufi kaka aye mo na makamone il faut ka sango makamone il faut ka Didi to ranjesi tandini Arafat do ranjesi ka kuma Arafat kuna il faut ka mokili mobim na muto ate no liloba na nzambe na ba Congolais ko ba bosa le bemba mindondo bosa le bemba basundo bemba mindondo comme na Didi Arafat kuna mais akufa na moto na to souhaiter te babosa ne basunele bemba mindondo wa ko la mindondo nani tala ba congolais ndenge bazalaka ba bige au président Fatchake déjà président Fatchake ndaki te bazo kozo bino ko sa Fatchake makambo président Zaliawa autane bemba mindondo na maman Olive ndenge ba kunda yango alors kolo apambola bino ordinateur batela ngai ekufi ndeko mwatenga ba caméra na poto ba caméra ba ordinateur ngai John Ngefana ko zanga yango na ko zanga yango solo na bino bato bolandaka biloko ofutita infranté na eloko te pe côté la yo oko sala ta cadeau na te ndeko moko atindela ngai tana banda émission matériel il y a 300 km ba synthèse beta na église frère Chimba avant d'aller na Genève bato malam pe bazao batinda ba ko sarate baza ali frère Chimba 300 kg lelo ba instrument na ba guitare maman mo atinanga ba instrument na guitare nzamba pambola maman mo sekato ba na resuto benga na raté alors tala bato mwasi na ye mère double benga na Genève azana salon na yewana tala bato ya malamu et puis auto tina ba ordinateur mosusu ko bato kabila babambaki yango babomi yango pa tseke d'accord to senga kaka bango ko senga akolemba te bino bato motema malamu mosusu boza ko sunga yango te hôpital baninga bazo sunga bazate na babolo kuna biso tozolia te ba prisonnier bazolia ni bo sunga ba bonnes œuvres lokola Gilbert Mwako papa social nzambe apambola yo. Mon frère, Nzambia pambola parce que tu n'es pas député, tu n'es pas sénateur, tu n'es pas membre du gouvernement, mais mouke ozozo kansi ba congolais, que mon Dieu te bénisse. Sala misala tongi ba congolais malamu, bobenga na ba numéro de pesi bino, to ko sunga bino pe kolo akopambola bino. Oya suka na kopesa moto mbote te na pesi ka ma Brigitte.
lembo lelo mwete lembo oya boy salam okilina. Voilà, chers internautes, merci Nabino Bozaki, vraiment ébélé Orlando, Christina Radjabou, na prophète Ngefa, na gati tindika, en tout cas, vous continuez à s'abonner, vous continuez à aimer, à partager, à tirer le commentaire, et ça, là, vraiment bien. Na pe simbo te na malela de London, les champions, sponsor na nga privé, pe sponsor ya chaîne, na pe si sumbo te na Star, Lucas, ya Jésus, moi na Londres, solo, na pe simbo te na rife, qui sont bébé papi Kelly, na pe simbo te le sou na maître Samin Pongo, vie Kissinger, na pesi sumbote na Fleur Diangwana mama na Elena na pesi mbote na pesi mbote na Claude Ntambo papa social ya dadu zondambi balia kaka prophète nge fatika na profiter on dit mais na pambola ba msuba wanga na lokwa Pierre wanga ni Yesu wanga na Yesu ndenge nini ça kolia kana yo sala na tindika quand même faut aller en tout cas merci Nabino nani chaque on a simabilili cameraman na biso to pesi pembote na musala kitoko sala merci Nabino balandi na biso bo continuer ko landa biso ngana mino tokutani balasima bye merci.